Merci de vous savoir très nombreux de suivre votre émission préférée, Mode et Beauté. Une émission présentée par Madame Lys Esthétique. Aujourd'hui, Madame Lys Esthétique reçoit vos sapeurs, les sapeurs de la nouvelle vision de la sape cours de grain, sape sans injure, ni ainsi de sape de la maturité, sape de la performance. Nous allons recevoir vos deux sapeurs qui vont faire leur gloire. Je ne sais pas de quoi ils vont parler en tout cas. Moi, je les reçois. Soyez vraiment gardez votre écoute. Merci beaucoup. Merci, comme je l'ai dit, qu'ils seront là, ils vont manifester, montrer de quoi ils sont capables. Je vais recevoir le sapeur. Il y a cours de grands, nouvelle vision de la sape sans injure, ni insiste, sape de la maturité. Ils sont là, je ne sais pas, ça la gloire à Bango. En tout cas, na kasi ozomona ke na kokite sur la bilame toningai na éviter ban balo kaka nde baba basimbikisi bakenda ozona cimetière ya so je ne sais pas. Bino bolanda bango ozala vraiment patient kokata te kozape te. Landa bango ndeko na eske ozolanda. Merci beaucoup, ils sont là. La Bible. On passe pas dans bonsoir. Bonsoir, Madame Lys Esthétique. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci. Soyez les bienvenus. Merci. Donc, on m'attache. Adimbe. Et pourquoi le balade? Oui, en tout cas, match est bien, match est bien, match est merci, bango babimaka pamba te makambeza balobi bokoye bango sur les champs. Merci beaucoup. Alors papa n'était sans niveau les bisous. Merci Madame Lys Esthétique, ça vous a dit vraiment tout ça la méchant, mais toye biso tout ça la race sans injure ni insulte, toye pour expliquer parce que ça la bato belé ba komi ko profiter na kombo ya sans injure ni insulte. Donc tout ça expliquer lelo makambu denge zo sengela pe makambu banda wapi pe uti wapi. Merci kitoko. Merci beaucoup. Boye pour expliquer ce que poème ça na éviter makambeza. Oui, mingi to moni ke mbutu mbute koti trop na mambasa. Alors mbutu mbute koti trop depuis disparition il y a grand prêtre Niarkos, grand prêtre King Kester et grand prêtre Papa Wemba le courou les rois de la SAP. Alors tout le monde qui m'a camango comme na moi mbutu trop. Yango moni les photos sont ça va te belé na rai. Osomona. Parce que na uta ko landa émission moko na niveau Kinshasa na mona ki ke ba te belé bazo tchembe SAP mais ce ne sont pas des sapeurs. Donc il battu ndeti ba Papa Griffe. Donc lelo Papa Griffe, il faut te expliquer une douce. Parce que Oza, Congo central. Merci Papa Bombala. Pardon, alors, je ne sais pas s'il y a un problème. Nous devons les suivre. Toyoka, qu'est-ce qui se passe, papa? Papa lobby que papa moi virgule pardon Limbisa aloba. Papa pour lobby problème est ça? Oui, problème est zali kaka dege capitaine de l'équipe d'Adimbe la lobby. Takenga chef de projet un crocodile à Louosi honoré Koubiala. Méchant eza, méchant. Donc batuloko la ba Papa Griffe, batuloko la ba papa ba Patouziana. Baza ba sapérité. Mais comment expliquer batuazo pesa bango temps, batuazo la bilamba te ba benga bango ba sapere. Soko sali on jeune na yo ba sapatu, sala on jeune na yo. Soko sali commissionnaire yaba sapatu, sala commissionnaire yaba sapatu. Oyana makambo ilamba te. Merci. Et puis soko lingi musique kende ko beta musique oyoyo
bimisa mungongo ya solo. Merci beaucoup na yokio na toka so lingo sa musique so lingo sa magasin so lingo sa nini bimisa oyo zali merci wana kena epa ya papa so bande ko bolanda mingi toza devant les capitaines de l'équipe la Dimbela toza pena papa na biso le chef de projet pourquoi Lozi alors on a évité toza na kata Congo central na précisément la ville ya Matadi baza ba sapeur oyo baza ko tambo na monde entier mais bafandi na kata ville ya Matadi baza ko défendre la kena papa na biso de Dimbela. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le papa Grif? D'abord, il s'en va pas parler de ça. Sapeur, ça, musicien, ça, commerçant, je ne sais pas, ça, ni les autres. Merci beaucoup, Maman Lise Esthétique. Je connais un caméraman qui n'a pas de faut bender à triple et ngando. Il y a rouge. Il faut bender à ngo pour mon rapport chaussure, papa Grif, malgré ça, coordonné, mais au cours de ça, la montée. Là, c'est mon délai, l'accès qui est Kinawa. Triple, ça, c'est des triple Weston. Et puis, il y a un magasin à Sika. Bon, lelonga na koloba ndenge ni bino ba journaliste ne bo pesa bato wana nyo surtout ceux qui ba patuziana ceux qui ba papa Grif bino ne bo pesi bango mpifo to sali parce que bino ne bo kumisa ka bango papa Grif oh bon papa Grif n'est pas un sapeur papa Grif to yebele ke aza commissionnaire ya ba cordonnier asala moi ONG na ye pona ko bimisa ka mbongo na l'état pour aller ka mbongo ba sapeur. Mais les autres moni pendant disparition il y a grand prêtre na nyo surtout mona ki mutu moko te a s'autoproclamer qui est Aza roi de la sape. Alors les autres ko mona grand prêtre de prêtre Rife Kono aye. Alors Aza mutu yo il faut to appuyer, il faut te protéger, il faut te pesayer maboko parce que Maman Lise Esthétique ceux qui ozokatanga ka ndengona okobumisa ngai image. Alors Rife Kono aye na initiative ya bien yende afanda na masolongo na ba grand prêtre qui kester ba papa wemba ba grand prêtre Nyarkos lelo aye po sala mausolée donc au monde qui a pesi biso fallait alors mutande mwana tolendo tikate to mona ka mutu moko na télé o asa sapete aloba muso ba contre non grand prêtre de prêtre Rife Kono alors avec beaucoup de respect place pour ça le quoi yoso tomboli biso nyoso tala musique ya lelo ko abeti wana mais bato balobi yango le king de Kimakuta azongisi biso comme si papa wemba azaka ka FIFA comme si Nyarkos azaka ka FIFA comme si King Kester azaka ka FIFA mais pourquoi tout le monde a dimension motema mabe na Congo oyo komake bato net ba papa Grif o asa sapete pourquoi ya ko kocha désordre na monde ba sapete pourquoi il y a beaucoup de désordre dans le monde de sapeur parce que papa Grif n'est pas un sapeur c'est un cordonnier au sommet malgré que cordonnerie na ewana pe akoko la chaussure netonga na laki Grif loyo au sommet akosala la chaussure na 8h chaussure ekosila na 9h et puis soko contrôler ma kolowana ba chaussure bien le kolomoko au monde ça 42 le kolomoko ça 41 et demi au sommet mais quand il y a un désordre dans le monde de sapeur, non, ce n'est pas normal. Pourquoi tu commences à niveau wana papa Grif pour le niveau misambu sakana bino na ba niveau wana papa Grif comme à niveau no yo peut comme musicien na mungongo nini na mungongo nini maman na Lise Esthétique parce que papa Grif ya ngona alors na moni ke ya ngona ba sapeur ba benga kai papa bank pour mungongo nyo surtout ke na bank papa bank mungongo nyo surtout ke na bank après ozo le balelo comme musicien au moni makamona ba force ka ngote papa we ba force ki musique te a force qui peut être lamba yango moni initiative wana Rive Kono musique a bet est-ce que la ni même nzembo ya grand prêtre de prêtre biga chumo la yango oh mais a force te mais tala ndenge ba sapera honorer biso alors biloko ndenge wana malgré ye alingi kutute et pour ayena initiative wana ba sapa kala ya busoba ya koloba ba n'importe quoi alors yango moni ke biso tanke ba soldat ne ba généraux na ye il faut to loba to ko tika ngone wana teleka merci to moni ke le capitaine je ne sais pas mais ngana yebi ke papa langa pouvoir aussi vraiment ngana yebi ke papa Grif c'était musicien la Dimbela lobi ke asa musicien comment na landa ki vraiment zo lekina orchestre aza koyeba papa langa pouvoir aussi la mona ki azo le capitaine émission de kona concert na ngai na gare centrale yena ba musicien bazo yemba ngana yebi ke asa musicien na mona pas zo prêter ba chaussures en tant que fabricateur dans fabriquer ba
ba chaussure, je ne sais pas ce que bino boniye kaza ni sapeur ni ceux qui fabriquent ba chaussure ni musicien, je ne sais pas ce que bino lobby pour la compagnie. Merci Madame Lucia Esthétique Mungo maman si kitoko abengala bangongi. Au moins bato lokola ba Papa Gris na pesi fe ngai vice gouverneur Nerombo Mfuma Congo na pesi vraiment ba région ya ebele quoi. Na pesi pe les sous le gouverneur Atou Matubwa na Kuluki na pesi les sous réseau parce que bato lokola Papa Gris aza saperté. Papa Gris aza pe musicien té. Papa Griffe batwa kanzagaza saper mais asala on hygiène ye ya ba saper nazo senga na ba saper ba Mama Africa ba Modogo ba capitaine El Chanto bino tu ba bifensi bolongwa na kwena ye parce que bino boza ba saper makasi ye akoki kokumbela bango te azo kumbela bino bana mai ye asali on hygiène azolia na simala bino azala sapato malonga te et puis ye Papa Griffe akosala sapato ba triple mamona ki mbula Mboule bete tondi na likolo linge beta journée ya lobby na Kishasa mboule beti butu mobimati na tongo banda ko dindi so la matadi awa mboule linge beta na Congo central tango na bimisi kaka chaussure oyoyo mbala moko mboule nyoso ekimi po eza arc-en-ciel triple weston yasika yo kokolata kokosala sapato eloba ngo capitaine de l'équipe asali sapato na 12h et Siri na 13h. Le Colombo Mukuse, Moko numéro 44. Limbisa, tosisa na mpaya. Malembe. Na lobby. Il mo ebindenge ni ke ba chaussure na ye elumela kate. Bo lobby ke asa coordonner te a fabriquer ba chaussure te. Mo ebindenge ni ke e blata mana mkepe passer ke kapo. O mi kaka mpe ke pa. Non, ba saper wa saka bango wana ba saper mususu. Baza ba masa na biso. Ato simbiango na maboko. Ato simbiango ye ba yebisa biso ngo. Ba yebisa biso ke ba chaussure na ekutu donc ba chaussure sala wana sala ngo pe bien te. Ozo comprendre puis lelo Maman Lise Esthétique elo nga na olinga na loba. To tika motema mabe na Congo. Yango moni ke Congo na ba domaine ebele zo progresser te pour motema mabe. Lelo to moni ke non ya ye lisusu ye pa komi roi de la sap lokola yoki Rive Kono abimi roi de la sap et bâtisse mafuta et PC tension ye pa komi musicien. Yango na uto loba ke non Rive Kono a forcé la musique, a forcé peut-être les lamba. Bon, Papa Griffe, à la tana l'air le roi de la sap et le kourou papa ou malé la koufaki. Et sengaki guerre sala. Alors, ba Brazzaville ba yaki. Est-ce que guerre ya Brazza na Congo RDC banane ba salaki guerre wana. Ce qui est vraiment salaki que Papa Griffe, ce qui est salaki que yo vraiment au télémaki pour comme roi de la sap. Il fallait y avant. L'air ba Brazzaville ba yaki biso bana Congo central de kota ki na kata salon ba konzi ba benga ki biso to kunda ki na ye ayaki kutso ba 17h. Comment yo ozo lingo to charge ma solongo o ye na 17h roi de la sapa kufi na mboka ba paya ba yaki yo ye na 17h et puis ba sali bitumba yo na bitumba wono sate après yo zo ba kino yo comme roi de la sapa est-ce que ngai dadi mbela ngana ko na sima na yo et puis musique na yo ye bisanga nano ngai dadi mbela ndena sabo na telemi boye vraiment ngana ko bina musique na yo ndenge lelo tuzongona ndule vraiment ya nzembo tala rumba ya bigatsu tala ordre mondial mais totika biloko wana nyusu osomona lelo ye azoka bambongo na leta tombe ya grand prêtre Niakos yango na soko ke tonda kina banye biso nouvelle vision muto sala ki salon wana parce que grand prêtre Rive Kono mutatina ki biso mais comment yo ko loba oza roi de la sap oza na kata Kinshasa pe ozwa kambongo na ba ONG na o sala wana ozwa kambongo ba saper o mi comme ça saper mais oza saper te ozo zwa mbongo pourquoi ko tala même akaba tombo wana te mais tombo wana muto aza na Suisse yende mutaso ya pour asala tombo wana alors et comme sous lelo ndeti kaka ye Papa Griffe akoma ndeta kumbe ya masolo est-ce que musique na yo ndenge za wana le grand prêtre Andy Ris na niveau poto ko ya vraiment bini ndule na yo pour nous sommes sambu sana na batina ba niveau wana est-ce que Big Anchum le grand producteur ale lo bina ndule so inga dadi bela kuta so boya ndule na wana
biga ntuma ko binango Est-ce que Fex Bofenda allez non bina musique na yo oh est-ce que Saint Eric Saint de la Plaine ko bina musique na yo est-ce que Trésor Ngado ko bina musique na yo to Blaise Kudi ya kubanza ou bien Brice na kati ou bien nani 007 les sapeurs d'élite de Paris Gisèle de Classe. Allez nous bien la musique na yo. Freddy Kouka le roi de Crocom Fumbi Boulou. Merci Oh, bon tu vas jouer on a pas on a quoi. Pizza la moi attention ni ça. Torodi à l'osi. Yo na yo ko ngotanga donc nani kombo ni ngotanga ok. Pas que ça la salle soni. OK bolongwe na nani bosolo bela. Na boyota papa ok suna pato ze na sali susu nini bakose basaba na mboka basali nini nazo ya epa na ye nazo yi moke epa ya Papa Griff banda lelo na yebisi yo oza musicien te bima na bakambo ba musicien parce que forme etambolaka na musique yo za wana mungongo ezate osali onche na yo osu ba musicien ba yemba nga na fandi na zotala émission na palais méchant sona yoka yo zo yemba ozo fute mungongo ezate ozo seba organe ozo sena so ba yembi yo yeko tafua non ba voix oyo yo ko zala ngo ba to penda te ba voix ba yemba ngai na sala na makambo ndule na pesa lelo na bimisi bina filé ngongo lelo bina filé zo yemba c'est moi le ngando le crocodile mais batika na ibike pecho na aja wita auzala misisi na bimisi na tike wala manalia osoka ba mingongo ba son ya osala lelo kona na ye epa ya soi disant Patouziana ndeko na ngai meka ko forcer moi moke la musique mais osala chaleur te wala moto te tika ko se mesurer epai ya bina filé azaleki na yo bina filé aza patron na yo parce que bina filé azali full boss okoki ko se mesurer entre yo na yete ko bana tongo tipokwa soki okei mais non leki soki aleki na mbongo okoki ko manke yete bina filé azali patron akozwa yo kofuta le premier à le 30 akofuta yo même palo fandaka akofuta ngo akofutela yo na kamo na fandi na palette abio kokasaka na matadi awa keno biso landaka bemission wala te na fandi na zotala boye na mona penza Patouziana soit disant aleki azo chrétien bina filé mais bina filé za petit na yo azo parvenir kola ba ngala za mona victoire